niveau nanga Sankara de Kunta contre concert. Mais na monige sango nange lié concert. Tala que bon, le quoi ça makambo surprise. To bombango de façon que ngaso na sanet na démissionné. Na betega ko sana ko kufo baba jalo wera na ebisio. Sankara de Kunta lelo e bota fruit nango. Moni musicien na biso alobi nengwana. Eza base peswa ki e kangi, c'est tout à fait normal les aba vertige. Héritier soit nga beta concert na eza concert na e. Mais malgré akabola ba billet za ki ofele. Nous sommes international. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Mikolo site ezakaka moko. Kombo nango pe bomokoyamboka.com. Merci beaucoup bandi kono so chanson na biso ndenge tebisa bino raketo bundati suka bomoko mboka kilo nyama ko ibatiki yo bomoko mboka lwa libanga so tina monoko beaucoup ti minu nyoso bupia ekoi donc tout ça là qui vraiment roleka. Je dis d'ailleurs un grand merci pour Sankara de Kunta ndenge à permettre biso to solana etalara toujours à pied levé mais qui motema malamu efutara donc na remercier d'ailleurs vraiment l'interview à PC biso accordé biso pendant où monsieur malobate to mekempe obeta masona Sankara ya mbote na ouais mbote en tout cas bomoko mboka na sepelinde bozwangai déjà bato baota l'émission bamona rena na même lambaro na to sala suna confrère na Didier Nzita donc ils arrivent tellement même journée donc au moni ba immeuble to ça esika ba Gloria Olangi bazalaka ba Laura Café Musique ba Nino Mavwemba donc voilà donc merci en tout cas na ebigeza buzz donc na na choité bon mon lamba mo bandela mata 1000 fois bo comprendre que c'est Sankara de Kunta Léo na meto impact à danger. Merci ningi boyoke karauti ko loba we wake ilamba maropo botala rara toujours les katomonie yaya ipazani mutatele albike na rosala donc yaya tolukio na ebité ozalaki passe ou pas mais on comprend que ozalaki passe ezalaka ki ta permettre ki te pondre na jio bobo ki singa ipete to betano masolo yaya nungu ya nyama talaka Sankara moto adanze kini eningani poto ba bengi biso batuto zalaka wa boni Sankara yaya ozwaki beko wana tozwaki ontiki olongwe maison mère. Oui, en tout cas, fona zongoka parce que ça bezo ngamo na créaki na talaki na bino eta que Sankara de Kunta poto ana ba porte-parole mais ça la ba porte-parole leader bazali neti ba biso ba Sankara de Kunta ba Kisinjora Vienjora que je sali ba Roger Ngando ba Mosaka ba Blaise Elema ba Papi le Prince ba Mbonzo Centreville donc toza ba bateau lelo ba Rojanio ba Mirando ba King Tequila donc ba porte-parole leader bazali donc faina créer buzz. Donc il y a testé nos motos nangai. Il y a un moni na betaki bango binaki non na minito yo Sankara de Kunta zolongwa. A complicité na ba journaliste mususu oyo to bengaki lokola ba Karine Mokonzi yo moko pozaki déjà au courant na ndenga masolo ba Mati Kasongo ba Grace Mbizi ba to beleo ba Gloria Olangi tala que bon lokola eza makambo surprise. To bombango de façon que ngaso na sanet na démissionné na betega ko sana ko kufo baba jalo wera na ebisio ba David Monso ba benga produit nga na boy ya tiko ko sabiso donc tala ba te belé baba ndiko benga ba musicien belé ba proposer nga comme porte-parole malheureusement na rapporter parole te ba enveloppe payé marambo belé tala kana ba donateur na biso ba greffi fotila matita lié bosinga mfumbo azolo mbo asombeli nga na jeep pona kaka événement yo et puis ba ya Willy etoka ya majoli etoka bengi ozo sentir que ba Pito Lukaya ba Jigal Nzao ya Nadine Nzao Serge Ibaka NBI ya nani ya na Rashina Ibaka Abime Sankara ezo senga nini do tala déjà naza muto déjà ba batu ba boyi kutu ba lobi yote mais ezaki nango buzz na kosika na tali gaz na lelo na gaz incontestable porte-parole moya okosa ou bien mission moya okosa ki basala taxi daso ba betali sona et puis leona minito bo moko mboko ya koluka yo pona ba yoki li solo ya c'est vrai ozolo ba bon que créer ki buzz mais le connaît chose un impact nango nini vraiment il ramena ki na eloko ya ki na créer buzz pour natala soki balingaka nga to ndenge nini vraiment ramena ki yo ezala idéologie Sankara de Kunta za mutaba idéologie Sankara de Kunta za mutaba innovation Sankara de Kunta za mutaba création et puis naza mutama boke o kabna couper action donc on a vu na ngeza no théâtre et puis à part théâtre déjà naza comédien
et puis pas comédien naza artiste à part artiste naza sikoyo gréco-men hein donc muto pe no mona que Sankara de Kunta koma nango pena ya ba opposition bazali ya pouvoir bazali ba Sankara ba koma partout okuta ba Sankara de Kunta tina poto omona pena msu ba fingi ya msu papa Tshisekedi muto mo pa bimi na Canada à répondre bato omoni pe koto ba fingi msusu président Kabila bato mo pe ba bimi ba répondre omoni bato msusu pe kota musique omoni msusu ba finga ki boy ba ye bata fali ba ye ba siliki bato msusu ya Werason bato mopao ba Sandra Kazadi ya siliki omoni msusu eza nengo wana donc eza ba evena ki Sankara de Kunta lelo e bota fruit nango ki fidélité nanga pe lelo na maison mère et bota fruit ba tricha karayo ba copia karayo te bonga na za moto. Est-ce que vous avez une école de Sankara école yo sala ki opima bimi pa na ngam na coacher en tout cas baza partout asona bando tangela yo ya tanga ka mi balé te mais na politique kutu non mais moi na tanga te ba kanganga donc na expliquer yo ya na expliquer yo que l'école de Sankara eza munene mais fidélité nanga pembeni na wera esali ke babasi kutu baso bomesu mabala te mikolo babe te tozala fidèle kwa Sankara de Kunta tala na exemple na pesiti na ba mabala batu lelo na minute oyo Sankara de Kunta patience na ngai e futa lelo ke zo sentir ke na zandi na lelo batu pe bakoma même na ba love momi mwazo linga te ke bokemba na ye ezaka makamwa oza mpiaka mozo expliquer za na sport à Sankara de Kunta pa mema ba se belé na poto mazalaka ne lokote tala ba exemple lelo bakoma tanganga na classe. Vous comprenez, l'examen d'état na culture générale ba tout na pe que soit Sankara de Kunta. Tina ba église ba comment appelle ça témoignage à Sankara de Kunta. Donc léon na minute na za mutu na marqué époque. Oh léon na minute yo nazo profiter déjà pour saluer ba nanga mes enfants français pour na botate na Congo bo excusenga. Je salue Sam, Samantha, Monique et Samuel. Donc en tout cas c'est papa hein, c'est papa hein. Ta la bala nanga yo de ba lié ba tondi balali. Osbe. Sankara. Na tunu na lo moko. Ezara ki to présumé na biso. Yo osala ba émission belé toyoka ndongo loba ke o nyonso ko toucher wera ozanae ezala nani o nyonso ko toucher ozanae bongo lelo ceux qui yo esalamike ozasus na wera te soki ekomaka soki vangu ekomaka soki fwana ekomaka donc soki déjà e BBC ezaka présumé donc te tikala osalama te parce que biso to batunga na za modèle lelo naza lobi na ozala te bato ba loba pe liso na ngana konta histoire nde to beta ba Diego Ka to beta ba Staley le leona minute oyo il faut ta bato ba beta histoire na ngezala na ninga bien que Sankara de Kunta azalaka fidèle déjà eza déjà côté moko bien positif que Sankara de Kunta azalaka toujours pembeni artiste moko tina suka ba otanga ngati na ba classe tina ba livre donc na rolinga te que lobby na baby sa parcours nyonso na sali pembeni na Werason droit de la forêt bata nyonso na fandi na rolinga te que lobby ba beta le solo un porte-parole à Longwati porte-parole faut être fidèle un gréco-men ne trahit jamais un gréco-men jamais ko trahir ote ningo ya minga bona bandolo bote na yo lobela wera te lelo na yeko lobelela te ngana porte-parole na besoin te na tika porte-parole lelo na sala album na masala nga Blaise Element na artiste complet na laksa batu kampa ta bolole bandima lobi na besoin msusu na ndenge na ozongela ba titre na ngana comme président de la République. On comprend na rosa teke na telemi na fandi Sankara de Kunta kana ba musicien ni ngana ko lobelela mutu na ko lobelela so na pa wera te Michael Jackson na kufa sûr est certain bana poto boza Rolanda Sankara mbanga dans je crois bien za mutu robunga te boyebi ko mekate poso meke okoya des fois te donc ya to betano masolo oza na maison mère o salita omulai na maison mère est-ce que ko yebisa biso loko etikali na o salita na vino zozela la maison mère ouais loko na salité en tout cas na moni yango benate parce que loko déjà liboso na remercier Nzambe ndé na bota bana nga misato na poto eza déjà loko mwa munene o lelo na ndinga mabete donc na profiter na un jour par rapport au moni biso bana poto batu nyonso ba otala biso ata mutaso mina ye eloko te na vie mais na testament na comme mes enfants je vous ai laissé l'Europe mes enfants je vous ai laissé l'Amérique. Donc, bazana ba pays mo développé au Léon na minito ba ok ba classe ba ozala bien na niveau mo déjà. Et puis et là on a salité on a lingana sala. Oui. Na projet mo Congo kota na Schengen na place à Turquie. Siko eloko nde na zelaka nazo débattre par rapport ya na okende na communauté européenne, il faut na senga bango ke Congo fait kota na Schengen eloko na salité mais nyonso en tout cas oui bien.
Tout est possible à celui qui croit. Donc, ça me prie à rater. Le na minute yo na on a fumukimba, on s'entend la carte au monde et l'eau est ah, banvolozi. Banvolozi en tout cas ngamo bende na boye déjà d'autres ndimela papa simo kimbango po wana. Prophète na biso ba noir donc ya koloba ko tezate déjà donc tokenaki bankamba marambutu donc deux fois te. Donc le na minute yo elo na lobaka ki Sankara de Kunta. Tout ça ba bateau lelo on a rien à prouver. Tout ça le makambo moko lelo ndenge yo sala ki journalisme ozana besoin te ke ba mona yo pena boye garçon fashion taille ozanga libumu ke lobi ba lobelo na nenga mabe faut ba mona ke ba lobelo pe na nenga bien que garçon to se perner alors ça musane bien. Il y a un promettre de je crois 2 ou 3 jours au mon émission moré les kabalobi qui porte-parole à l'hôtel où nae impact zate pour engager un orchestre ne lo monter na la dans 2 jours sur ba diffusion non et biso ke ba élection telle place lobi mission moko il y a bino à maison mère azana biso oui alobi ke porte-parole à Saini porte-parole on nae azana impact parce que azana porte-parole ce qu'on a bani ozong ça aussi ko après ça surtout non c'est pas grave les arabes tu vas l'émission oui au moins émission na biso alobi nengwana ils a baise peswa qui est kangi c'est tout à fait normal les aba vertige et puis oyebi bien que ngai tamba longwaka azo banga déjà po ye parce que moi net anazong sa revanche tant longwa mutafinga biso Sankara de Kunta mutazong sa biso na nzela donc ngai pe sikoyo na profiter na bandoloba ngana za le porte-parole après wera na lekina ba mission na succès ba mission yo so mona wana tika boy ko nazo betelot na ninga mabete ngako na porte-parole te ponga na sala bango ba bete pa na biso bango ba travers na biso siko bango nga sala disque ava bango na blessé les man na grand poète avec 9 clips au bango na ba salité ah bon et puis de 2 ye bango lelo na minute ngai Sankara de Kunta na zo producteur sonima musique ava bango songa na bando tala pena na génération ya ba musicien ba roya loba msuswa na kotala msu ba JDT o comprendre na kotala msu ba JDT na kotala ba Ferregola na kotala ba Babindo mbela tala ba Bill Clinton ba Sele omoni ba loana ba loa msu ko loba so ba miseka ya biso ya lelo ba loba neti nini ba orchestre ba uta ko tuna yebite côté bazala ko tuna yebite de zakage na kangie mitif pe le sous na baki sula le bail ke ba ayant droit ezaka ba exaucer parce que orchestre na le so wera zate et tika la rapana ezama kamunga na répéter la bangote nga na répéter la bangote ayant droit za fanatique ayant droit za ko tungate eza mutu pete eza pe ko tu eza pe wera te ayant droit za fanatique ba sala ka biso tozala et puis ayandro eza exaucé pena na ba gladi po bana wera bato ba ko hériter pena bomengo nyonso ya wera son po papa na bango biologique be ayandro bomona ba ayandro walo mamuta loba ba ayandro yo wana longwa ayandro liboso longwa na vie ngasiko na minute oyo ngasiko na minute so tuni bena die merci mbokani na Marlène Ntessa moi ça cher moi ça bien moi ça l'équipe ba ba joueur nyonso na kitoko Marlène Ntessa yebango lelo na minute oyo ba miseno so na tangelo so zu ba JDT ba lo wana nyonso akala ngala za esko na ba lo wana oya lelo bana po yo lo ba ko te po ngane na bo na minute oyo ba 0 et puis ngai soke fandi aye ba ngena kange photo mukolo ko longwa yena ko fingele bela la so yite bela la tie bela bola zo tumbende ko tumba po na moni bela ke ya zaki na besoin msu poisson de juillet poisson d'avril ko ma solo mais na minute na ninga mabete yebisa eke mutalobi wana na leki na gaz tabiso banda wenga zala ite emso à l'époque salem sous toilette na poche bango na palais donc aza na gaz te ponga na minute yo wera so loi de la forêt tanga fula biso tout hein na ninga mabete ah na bien wera son talaka leo na minute yo ba faire recherche de poule ba fulama zoka na minute yo lelo na minute yo ozu ata banani ba ozu ba JDT ba Babindo ozu ba Lacoste ozu ba Ajani ozu ba Papi Kakoli ya machine ozu ba Alimbondo ozu ba Tutu ba lo wana nde toko loba na biso o ne so la lo so na lo alobi po na tale misote so za lo ya yo kuta biso donc abeta ne mbang kala mingi ta longwa na ko sepelisa yi bandiro mingo za na bango ne bi ko zala na bango bien mais so ka ba pesi mkongo bakati ngambo attaque talaka yo bon wana sikoyo baza ba wera te. Tu comprends? Donc bazaba wera tel quoi tobeta masolo éléphant. Bozala la bango ndako moko. Y a pas de problème. Intéressé ngai. OK. Ya lo quoi obeta masolo éléphant, mbala moyo obeta masolo ba fourmi na banzinzi. Déjà taille na bango. Déjà taille na bango te. Donc cela veut dire que nde on za ona na ko comparer to na Zakari Bababas.
pour maramzaka baba baso asali ke biso no to tanga classe moko te maramba classe musala maroka maramba classe yango comme si biso wana pas de problème frère na lo bagé boke ça nezaka par rapport à célébralité yo si solo banga peut s'explication ya nebi ke makamne za bon so baba ndo tuno komi aussi sa bonga na pesa c'est kasi pose émission ba tala ngai na yo par rapport à message ba tala reçoit na teo to ya to reçoit na teo ezala ke yo za bo so mutata ke lobi continue bon na yo takenga te yo lobi ke ezala ke na tuni question lobi am soupe yo po yo sala am soupe le kazaka baba baswe maintenant no sali yangote donc cela veut dire que Léon a minute yo makamba wera basali toko bando comparer bango tem sona baba na moi mikelelo donc cela veut dire ngai Sankara et là on a boya rezaka ingratitude na ko ya teke o Sankara fandi na bando finga baba tout dans les vies de rien est-ce que o bana wengenga na fingi mutu te donc na lo baga ke donc Léon a minute bana ndako wana eza problème ke tangu yo longwe longwa na sansa bien so yo longwa esko bandiko ya ko ignorer wera o bandiko fingo bandiko ndimate makamu nyonso tonga na oyanga na fingo te mena bandiko rappeler msuli papa yaka na ngweza longwa ti Afrique du Sud eza na rappeler yo po biso tunde to yaka boye mutako sote yaya to yaka bina na ba situation moko ya bien te yo yebi conjoncture mboka ndengeza mais tango ezala sko wera fuli mutu ali yo komika neti yo zaki da bien yonde mutu do sala makambo sala yonde nde prêtre yonde nanani yango moni preuve ane na expliquer OK bon moko mboka eza système soupe ba site yaki liboso nango mais yango pe lelo ezo sala msu makambo nango selo yango soupe sala su lobby ya koleka yango mona beteli OK ngai neti Sankara de Kunta lelo ngana porte parole na leader déjà na zo annoncer pour na zo beta na Romeo Golf et na beta na Grand Hôtel de Kinshasa na répéter na Romeo Golf doit d'entrée à la $500 parce que ça la bablo au monde ben ça va boss massa na les éléments somba la talata zoya sokaye et que ça a vraiment grand impact ya rosaranati donc yango moni lelo donc tozo zela parce que il faut na ça la deuxième album pour banda to sala album na so grand pote abolole bana pote belé ba koma oya ko somba banda ku par rapport na ngai so moni ba tabu fatu bazotonga omoni ba te belé baziza basembi ba ye batonga yemoko Benoît Mouchana IB16 ba ya batonga donc il faut tolongo la bana poto ke elamba pona kino kota ne lamba danger yo kutango na kin Chine bima Thaïlande bima yo yebi connexion na rayon eza makambo ke ba palin ba biloko eza eketika la po mobilier eza obombi ato sombi terrain na kinkole ba do somba $100 lelo koma $15,000. Donc pour vous dire que ils ont la makambo na ebisa ibana poto ningwa lelo na zemba so ba nzembo mo ezaka comédie musicale conseil na opesa main na ndenge ka ya comédie ya ndenge ki Sankara de Kunta mais ekota batu ne grand prêtre bolole ekotaki ya relation na batu balongwa ba jeune tout balongwa maison mère ezala bientôt à mabe netinan ndeti faire ça va na problème eta évoluer na quoi na tranquille na pesi ekutu ba courage. Ouais, on a un problème, ils ont courage. Yaya, ceux qui te loupent que vraiment, ils ont arrimé à mon bima qui babi que malgré tout ça, le baguette comparé les fans na formité, mais ils ont arrimé à mon bima que Sankara a créé Bezo, c'est parce que bamona qui héritier un bêta concert na robanga wana tellement ça m'a stratégie au bon, le roi peine na créé loco pour perturber loco wana. Pour ezala qui actualité. Pour actualité, moi je suis l'école, on a une actualité, donc c'était un peu ça. Est-ce que ça arrive vraiment bon que pour nous concerner, on peut créer qui bezana surtout précisément. Bon, ego ça n'a pas bon pour data là nous niveau nanga Sankara de Kunta contre concert. Mais na monige sangonange lié concert. Na monige lelo na minute yo mon frère na zo sotan na beto le monde ningani. Soit porter parole, soit ta musicien so yamba. Oya rolo bago non porte parole sera longwe ezana on impact te zo batu nyonso ba rolo ba tuna bango sikoyo ata na ndeka eze missions oui na rubrique am so mission zo kaka ba ko sate loro moko o mona getika la zan impact te donc lelo na minute biso ba Sankara de Kunta moto na on a succès na on a roko mi lobelati donc na za muto lelo na sala kombo makambutu efanda ya kosakana te donc héritier soit ngabe ta concert na eza concert na mais malgré akabola ba billet ça qui fait parce que lelo na minute yo système invitation ezata mi sombeli ba billet mi sombeli côté carnet ofele tambola ngamo na 25 billets o yaki awa na bouteille whisky po ba pesa ba kire ba petit ba nini ba petit na biso réseau zonga ekaka na ba biyango moko na côté la ki on toilette po na kanda papier hygiénique donc faut comprendre que lelo na minute tango yelo moko ya ofele
et puis il y a des choses bandi oyemba banzembo bata papa oyemba sans futa sans senga permission banzembo bata ready sans futa permission te la senga permission te parce que na gina ready aseliki makasi venanga ina gipe papa oyemba pas bien cet enfant là obi fait bien donc le na minute même dadi so immortel aselikaki soko lingo oyemba Evra mutu bato babanda ba chanter lobby on comprend oui. Bazako futa te ba famille silika boyebi bien boyoka ba famille ba ya ba pauvre lombo silika ba famille ba papa taboulé silika ba famille belepo artiste a vivant na œuvre na ye mais tabino ko mo sala ba blo mo sans ya gagner loko même bana na ye ata zati et ça bien te le la minute que son âme repose avec King Kester mené ninga zate so mo mbele ko na il faut boke na famille ata ba senga mbongo tata permission mais bato bato senga suba permission to comme na orchestre monde ba kosa il faut boyemba ba interprétation bozu bana bata ina ba yewana tellement boyebi ke ina ba ratarate baza bato ba beta ka danger ale mbala mo bandio ya oyembi banzema sans permission à part wana le na minute au conseil da ko fele tango bana ina ba longwaki so na ebiso catastrophique orchestre manza ozalaki manzanza ngamo bena na talinga bi non oyebi petit nanga mo ayela nga pena manzanza na normal parce que ça on a débit yo da journaliste côté la no le kana pala libéré lelo na minute yo elo na lobaka elo libéré ezali parce que na pour le moment elo moni lelo na minute yo tango na mona epena na tali concert na regretter makasi fa travailler en plus na place même so bandolo baloba c'est formation te kota utaki fa travailler plus cela veut dire au komi en solo komi yomoko parce que moni maison tout va apporter quelque chose so che kakol ninga zoya na tempo kakol so ke zayote obimama nzanza alimbonda ninga fandi so ke zayote obimama nzanza zuba coréen ozuba makaba ozuba ba synthétique bata synthé tango ya na cœur omoni na miel de sang couvrir yo likolo poso kata na pa mpamba voezika pa mpamba miel a tio likolo bon so yo siko Olivier akangio na se oyo omona pena ke otale bena tade ya yo fandelela yo wana tango comprendre ba Nicodème baza wana ba Arkeli ozuba ba tutu donc cœur wana za cœur moya ba tu bazana maele musique et puis na orientation les rois de la fondinga orientaka mais tango sko OK atozo formation tango orientation eza bien te côté ozali po côté za na problème ya orientation te donc problème ezali ke le na minute oyo po so lobi kazaki mal formé c'est que école a yo lobi ngana ozobosana makambo yo zolo bananga na lobi yo mtoto lo bango ke formation malunga ezali te tala ba lo rabeti ba manzanza donc yo no bongo ta lobi ne bongo te classe ce que ezali ka so lobi bongo te la retirer mission cela veut dire non s'il te plaît non s'il te plaît je vous en prie problème ezani problème ali ke na obetela yo ke mutu tanga tikala ye mo longwe chez bino tango ke chez yo décoration soit parler go changer même sous chez bino bazali ngaba kitsa rouge yo se plano na vert même sous peut parler des awana au combat asuste mutawa combat mère na bino même sous torchona asuste même sous mutu so azwa parler ya gaillard malamba te po ebolamba ta kenda olia na restaurant de yo makamna so betela yo ke ezana mutu ke tango akesi ko ye moko fo beta musique yo moko malgré formation o ba pesa ezaki accélérer mais léon a minute ozo sentir que mutu akomi délaissé azoko so beta te musique komi manzanza pourquoi batuno ba collecter mais yo comme ça on a place déjà net onde baza déjà ndé bokomi nzoka na bokomité siko biloko wana senga ni faut travail ndé to mona ba fali pupa alongwe asali travail na sali disque mutebe makie donc ndé ozo mona ke léon a minute ba faire rigola alongwe aya sali pe maramna ye lelo cohésion maram musique fandi aya ko bimana miso bato mais yo zo we lobima ya lokwa neti biloko mona ebelité ngole sa biloko mubesu. Tu comprends donc et ça bloque ça là il y a un problème ça qui est musique ça qui tellement manzanza et puis bato ba lali na kato nde ba tshele ba volume po ngwasu mezati mais à part wana siko ça ko tout poto lobaninga premier préoccupé nga c'est quoi oui tango même sous petit nga leki na TV bige ye muta bandi ko beta musique avant ça la disque donc musique sans disque ye muta bandi an bon les marquis tango elongwa yo journaliste excusez-moi na habité soki à l'époque au talagi les marquis tant les marquis et Salamaki et bêta concert à Paris sans album. C'est le bêta sans album malgré cela. Aussi Fabregas a bêta sans album. Aussi Robin a bêta sans album. Cappuccino album nena bimate ma beti ba concert ba Palme Beach ba ni plein pe. Pour Cappuccino ninga zaona na mona bena muninga mobali ya lula yabi pour des fleurs bogar azab muninga mobali azolula na yebite soki ozoba. Donc voilà, donc problème ça qui est na place to bando loba eza makambo ke to sala na bulwango ekemba ekubi po mutu soko za na succès ata yo masana ngo kangianga tanga sankara
mutango azalika na succès poto abanzambe te nanga yo donc ça que problème que mutu fo osana boulot na bien tant osala boulot no bien na moment biloko ebeli on servira ba na mesa. Merci beaucoup bandeko bauti kolanda ma Sankara mandinga explicité bino vraiment ndenge ezalaki parce que nous mabe yo la mato ya batu mingi mabe imo ezalaki à présent onyo sur le biboyoki ceux qui remarquent numéro ne ezalana bo contacter bo le bilan ndenga kati ya to komi vraiment na suka ya entretien na biso batu bazolanda yo un mot pour na batu bazolanda yo. Déjà ngai excusez-moi mais na remercier ka batu nyonso basinkietaki tellement bazebele faut que la ata moi temps muke en tout cas Guy Malela le prince de la ville papa Natalia Malamine hein motema matiti et puis le long na minute so Nathalie Mbalamona zo mona Mercedes na bondi le grand patriarche Aurélie Malela Gisèle Malela famille royale na pesi bango ba mbote na kata France et puis Saint-Valois ya Céa Lisette Paris 16e na pesi bambote. Et puis Alain Mouela na pesi bambote sans oublier Anderson Aimbi Akida papa na gradi président Bofira na pesi Anderson Aimbi bambote et puis Nes Makiadi Diataba au papa na Jonathan na pesi bambote vraiment et puis Greffi Fouti la matita liebo singamfumbo azolo mbwa Hilaire Mutombolela ki 20 mungani na États-Unis yoyo mungani Shikito Bangu Ogika Fuba état major moi Mirajabu joyeux anniversaire à toi et puis Apocalypse Bella Pito Lukaya Jigalinzao Pichu Mbongo les États-Unis président communauté et puis Thierry Bompe ya balobi donc directeur du bureau et pemene ya mampata ya osarana ko tout et puis Dadi Bimba beau frère à motomote manana benga maman na Preston Precia Presley et puis Jelingangu ya Karine Ngangu na Indianapolis Nancy Mwanda ba couleur oncle Pido na pesi vraiment bambote so na bosanité Simon ya na Lassa en tout cas ba s'inquiétaki makasi vraiment talara yo mutuna bango. Maître Mata mutakoma pena na Atlanta donc Bogar Morgan na Atlanta za Maître Mata Likofia Pembe et puis Blaise Zebele Mobobo chef d'entreprise na France mutana ba entreprise Blaise Zebele Mobobo et puis Feza Manga yo Pamelo Mongo le boss ba beau frère à moto Jigo Mongo balbi poto na poto l'homme solo et puis Claudine Tsumbu na Matadi papi Lutete Chiba Suyanet Nkoi bolela te na ebi ke Sankara de Kunta Zaraga na compte sa poisson de J et puis Percy Tumba prêtre sans oublier Tabu Fatou Mutatonginda kuna kisasa ya danger et puis Ani Dembo Greffi Fouti la Chic Bazola Arlette Mbenzu et puis Popi Sungu Gaïtan Sanduku Sandra Gazadi Vaké de Vaké Kokombouyi Leki Yaye Moko na remercier déjà papa chéri Jibem Pia na moto pamba connaît pas vola connaît pas demandé oyo abenga beno bi sankamamni na nga bi président lala no pongelo rezate et puis président na nga sou fali poupa no ko sinene te no créer base et puis président na sou fali poupa du Cap la merveille alors ba vraiment en tout cas Sankara faire ninga habiter le côté tant batuni moko de la forêt habiter Sankara mtamaboke ya ibai na ya bilo Sankara mtamaboke potang ba yaki pene ningalaki ba ye weka yokite habiter mtamaboke Sankara et puis na remercier mingi vraiment Jean-Marie Lorero et puis pour na resukisa pour na yebi que bomoko mboka déjà bazole la temps en tout cas Yves Njoli sous les chaloupa na bosanité les Sarazuma Vambu William Saela Diego Musique et puis pauvre musique producteur moko to ana yesu na katsalman wana donc pembe suke lala so na France zomona sous Diego Musique do deux fois et puis Takiba forme na bosanité mutabanda mabilamba na poto Shida Ibu la femme africaine mutatonga restaurant danger bo mona et puis Frida Kamba Majwa na bosanité so na ye lisusu Miyake Kamba Talaraka Alain Mouela ya Frida Kamba et puis Patrick Bologna honorable na bosanité le quoi ministre oso sentir que son excellence bienvenue Lyotan Joli ministre ya sexy et puis Serge Ibaka Inbia ya za déjà na Kisasa Rachina Ibaka Kerle Kaluji na bosanité Lissi la belle de Nantes Rosette la cadette Jessica Chilanda elle est née en France Igets Baki Katolo Batolo Bate pardon Mama Wiva Chuchu Lombo et puis Abiba Kwafi merci en tout cas na patience parce que Fagina pesa batunyo so bazolandanga na pesa exaucer na Gladi Bambote Basanya Wera Banzungu Wera ma papa Wera ba insecte oezana veni et puis na pesa Bambote sans oublier ba Ketcho Wera la tanga couleur première communion na Bumwana et puis na saluer ba Draya Wera tanga zagi bébé na personne tanga zolela na saluango donc merci en tout cas bomoko mboka na moni bena ke yo penoza journaliste moko ozo pesa déjà elengi oza mutu moko ozo lobelela penza ozo yamba bato tout ça complexe
et puis lelo na minute na moni ke okenda nango pe ba classe belé. Donc courage pour nanga na yebi ke oyamba batu sans parti pris nengo yambi Sankara nengo yamba batu no sa musano bien en tout cas merci ngani na remercie parce que nazo ki appelé levé ndime kuto ko ndima mais na comprendre que moi estime mes alliés envers biso. Merci beaucoup bande ko bozu chance Rolanda biso na pessimina. Merci un grand merci Père Digital Patrick Momo na bosinité presse Monzale Aigle Michel Victor Mukeng bino no sposa na Suède na bosinité bao baza na Belgique JBK na yebi ko zana ozo beta maras na panzi na bino. Donc to kutani prochainement pour no beta masolo car na même émission à suivre. Nous sommes international. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Donc, on est à l'icolo. On a des informations na bino kitoko. Boya. Komikolo site ezakaka moko. Kombo na ngope bomokoyamboka.com.